Solution eye ndeko ya Kinshasa tuna ngai nini o pona ba problème na bino nyonso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique, lavage auto, pe entretien mituka, et si bongo solution awa, na pine korpa, et pa ya vie korpa, mwana ya poto ya tongo oyo, a maîtriser ma solo, bota la binomoko, ndenge ni mituka, ezali kosokwama, avec impact idéologie, bazo bete ngoma partout, de façon que, engenga, est comme propre, awa ta mutuka na yo e palola maki couleur elongwe ni melanga ike soko nango awa à travers ba produit basalelaka e kozoka la couleur na yango ya usine kaka nengo sombaka yango e pa ya vie kopa fini masolo ya kotamula la mituka salite ya ke mutuka na yo bake ndoko sokola yango na kwe mema yango mbangu awa e pa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete mituka ba lavage ya mituka kosokola châssis moteur ba aspirateur na ba gravitage donc awa na kin gravitage ezalaka place moko na pneu corpa et puis tosaka so ba pneumatique na système ya mikili tosaka ba pneu na machine na ba démonte pneu et puis to ba pneu na ma mèche la mèche lingo ba on a dit c'était ba moto longo c'était mèche na système qui ba la poto ba yebi biso na maboko te wana ba koda ba la biso c'est pas comme ça mais tout ça on va démonter pneu la machine à pneu za kuna ba démonter pneu et go démonter pneu go monter pneu j'ai trouvé baté tout ça na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki dizana Kinshasa boende zalaka keyo ah ouais Kakebeti c'est qui a vie du public est bandit y'a mon bon des fois pembe Didier Masuki Andy Chou Narcisse Desaron Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Bibi et Soladama Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Bibi et totalement Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Bibi et Soladama Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Bibi Kunaga na zaku ya biso Kunaga kilema tukingeko Kutala na biso Avis de public Kunaga ko kilema tukinde Wap kilelo ndiko Izande fe Wap kilelo ndiko Tuko sepela Nimo coupe Oye binenga avis de public Ebinga kya Bamisise kwa comédien Diko komo Avis de public Didier Masuki Abidi Bibi chez Didier Masuki Abidi Bibi Didier Masuki Abidi Bibi Pour votre humble serviteur Didier Masuki Mobile Bandi Fapembe Bambote Nebino tout bozomona sous le soleil il y a Genève tout ça on a grand plateau bozomona place moi kitoko to zali awana héritier Mvuki na kati ya Suisse toujours ndenge zalaka soka leki na Suisse akoleka te 100 cas passé na plateau ya vie du public donc tozwa qui est tozana héritier Mvuki ndenge boyebi to benga héritier Mvuki la crèche o boyebi ça fait des années oya kunzaka bongo la crèche oya dirigeaka hôtel monene na kati ya place oya place ya lumière ya miroir ya Kinshasa na Matonge donc tozana héritier Mvuki avec Héritier Mvuki chers amis to kolobela ba actualité o eza koleka na minute oyo boyebi ke na minute oyo tozoka soit disant que F victime et bengani ba porte parole bengani ba journaliste to kobeta lisolo awa na Héritier Mvuki et soit disant Joka boyebi ke mes condoléances d'abord à Joka Kabengele a auto kufela mwana na ye sportif a munene soit disant ba jidoka ba zolobela Joka ki yimuta bomi mwana na ye to kolobela likambona awa na Héritier Mvuki mais nous avons un banda bambote la ba soutenaka émission oyo a commencé par colonel Fredou Mbwenadio la peste bambote belé héros dans l'ombre
colonel Frédéric Mbenadio bambote na yo epa wapi ozali na pesi mbote na Marius Lufuma awa na kata Genève Marius Lufuma ndenge toza awa na toza epa ya Marius Lufuma na 7e maison ko na likolo voilà aza la place ya kitoko na likolo ndi bozomona awa na été donc bavandaka awa bozoma moi tout Marius Lufuma bambote na epa ozali adio Diogène via solarité ko na pesi bambote belé sans oublier le king de Kimakuta maréchal Rivenkono na pièce bambote et pas ozali et sans oublier à ma femme super Anita Lelo na pièce bambote belé na ko monopoliser la parole té ba question Didier Masuki ba réponse ya Héritier Mvuki. Bonjour Héritier Mvuki. Ouais, bonjour Didier, plaisir à trop. Ah, du coup, c'est moi très au monde en sous na mboka Genève. Plaisir à trop. Talaka vraiment. Plaisir à trop au monde ayo et puis ba bien Héritier Mvuki on dirait azakana na poto bani donc ba forme propre danger bino kozali ba Kaba del Togo Aigle 1 Bazali donc Bayabi Bazali ba Marius Bazali donc tout est bon Bayabi Kantsumbu donc Bazali donc mamno c'est ça carré voilà adio Diogène albiki l'idée Moutuna yo Héritier Mvuki aza kota benga na za kuna bulonga bina photo mona na ouais na eto mona na to benga na ko beta mo analyse d'abord voyage l'équipe bien non voyage l'équipe bien to yaki plus concert ya Héritier Watanabe délégation à ministère avec son excellence Patrick Mouyaya apese bambote kota zali maître Nicole Lianza honorable Eric Chikuma honorable Jared na tous les masters nakata ministère apesi bino bambote belé donc ba master bazongaki ngana tikala ipe pona ta la famille et puis nakuta na pena yo nakuta na ba plaisir à toi vraiment Héritier Mvuki to bana no likambu ya fali pupa artiste na somnene ya mboko yo bango baza ko sala fierté ya République démocratique du Congo na musala baza ko sala toza na fier na bango nyonso que ça soit Fali Pupa que ça soit Héritier Watanabe Ferregola bango tout ba Fabregas en tout cas ça là honneur ya Congo c'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne. Mais toujours on a sur internet soit disant que Fali Pupa a bengani ba journaliste internet a linké ba kana ba répétition on était sur yoka qui on dit comment ça ndengeni yo za pe un mois pire za proche quand même na ba Fali et ça comment ça solo tout ba zo consacrer artiste makamu ndenge pression le loninge comment. Bon, nayokaki yango ndenge yokaki yango ndenge pe nalandaki yango parti à awa mais kati nango vraiment nayebi vraiment mozindo nango te mais ce qui est vrai peut-être que omoni ba journaliste belé bazo se comporter mal vous comprendre bazo ko accompagner Fali mais belé kati wana bazo se comporter mal surtout mingi na badir na bango mama finga ba langage moko boye bon de temps en temps Fali apekisaka mais bilo yango se répéter alors na yebité ce qui par rapport à biloko wana nde sali ke amekana ko geler situation côté wana soit ndenge na zwaki pe explication msu na zwaki et zaki la répétition wana baki ba kotate et ça parmi ba dernière répétition na yepo ya tourner na Amérique et puis kitala mboka poto alors préparation ya spectacle et tout ça peut-être la limité batu ba mona bazo ba image nde na okaki pe version msu na zwaki yango wana ke aboyaki ba journaliste ba kota po alingaki te bazwa ba image et puis ba vivre spectacle ndenge bazo préparer spectacle na bango ba ya osala awa donc c'est ça donc information na ko pe sauvement mais comment na ko za nango yangwana comment tant mukonzi apesi mitindo ke ba kota te et comment aya okuta ke batu bakoti bon bato ça qui était ou comment pour mitindo sur ekoye koyi non c'est tout à fait normal akolo ba ke batu bakota te mais ça la batu mususu soka ye moyen bo kalele ezata za mutaboite vous comprendre les journalistes mususu baza wana baza bato baza vraiment na boîte or ya pesa instruction ezala batu na nga ya boîte bakota te po to travailler calmement ambri ezalate mais zaki pe loko boko ekoko bimate mais parmi kaka batu wana kaka nde bazalaka moko na bango azaka en contact na ba journaliste msou libanda o peut-être ba sola moi genre pour na Fali nda pesa info ba traître quoi nda pesa info soit disait pas fille mon néné ya et néné anda lobela ki yango nde makamango panzani o Fali abengani mais
officiellement que communiqué moko boye banda lelo boye et salamité. Mais raison ma casse vraiment ndé na auto expliquer yo que zalaye ka juste ba au travail ba coulisses ba limiter ba kota pour ba vivre. Ils ont la secret par rapport il y a spectacle la côté ba téléphone pe za la comme on a dit déjà voilà. Raison vraiment oh ngana yebi yango wana. Mais et tout ça malamu te makamna toujours na internet na F victime de so mona petite sœur na biso leki na biso Jaël Show ning baza ko ndongwana na directeur ya marketing ya F victime na mwasi na ye na Boduga solution ni na F victime zo pona likambo wana zo la malamu te bata boîte moko et tout ça malamu mingi te pona kombo ya fali est-ce que bata F victime bazo ba nini pona likambo wana leki na to Jaël Show azo sala ba live tous les jours azo déplorer ka makam o bazo finga ye pas ya ko répondre tout le monde appelle ngambo musuku na mona appelle ngambo ndeko na biso na Boduga mona epi azo boka ba crash et sikoyo penda attend que mikolo po eloko wana yo sa malamu mingi pona kombo ya F victime obi musique alelo baza ba rivalité de gauche à droite belebele makambo landa bona makambo wana nyonso baso ba mna nini est-ce que yo nini pona makambo wana biloko wana eza bien te quelque part ezoko déstabiliser moi muke F victime. Dans quel sens? Au lieu balobela ba tourner na bango ba la promotion pour na koteka ba billet tout mais ba focaliser na ba bêtise ba ça le ba bossa na tourner au fallait au sala. Vous comprenez? Alors on a ndenga F victime et sa propriété. Mais j'espère que babiloko na tout wana eza bien pour epé sapé mayele et pas ya directeur na moi sinaï. Vous comprenez? Tout bazara bato kwamba c'était mususu akolingala ya vers yo pour à comprendre yo. Vous comprenez? Tant à comprendre yo sikoyo allez abandi ko bimisa makambu tout ça banini na ba réseaux sociaux. C'est pas bien. Et là on a ko lo bakaka falinde a petisa beta libo na misa parce que yende kolo makambu. Yende kolo makambu. Soka lobi ke banda lelo na lingi souté biloko wana peut-être aussi là parce que il y a propriété ko tala ra et di badiata que Jaël a manqué n'ingazo manqué wana c'est pas bien et ça faut à Jaël c'est que Jaël aurait pu makamla comme on a c'est que ba finga ki on a ki ka pour répondre pour bango na bango ba lupango moko yango lobi ke e pesa nana Boduga mayele ayeba nani ya embrasser nani ya kokangama na ye vous comprenez parce que babiloko wana peut-être né tozanga na yo tokobeta masolo na biso tokobeta masolo kati mais lobi nango ego bima ego kende soki ndeni donc faut que ça la mayele faut que ça la mayele parce que et ça li bien té même pour na réputation peu ya nana Boduga et propriété vous comprenez et bima lokola vous mona babiloko wana soki vraiment fali azan esprit et à cause ça la à reculer pe à reculer vis-à-vis ya bato mususu o baza tout autour na ye or bato baza tout autour a fali il faut bango ba protéger a fali ko protéger fali c'est-à-dire que bako linga ba bêtise te yaka tout de temps en temps parce que na nyoso wana mutu o aza vraiment que ezoko ela mingi za fali c'est lui le chef c'est normal vous comprenez ezoko ela ndesiko fali parce que yende ko le mouvement vous comprenez bato wana balobela plus fali et bato wana peka bango bazo soit entre bango na bango vraiment et sali propriété et sali mabe makasi vraiment donc quitte à fali à Lucas Salikambo na poye comme tako sisango s'il faut tant que papa ayebinde na ko sa pa sisango akobenga edi abengi o bobanda lelo bochana si alors raison pour laquelle poso mon un peu fallait comme éviter na ba journaliste sur internet par rapport avec blog wana vous comprenez donc c'est ça chers amis bozolanda bongo héritier vous qui êtes panza poké surtout les cambo lobi que et cause ya solo que fali a comme ko éviter ba journaliste internet parce que neto lo baraka to tanga komba motute mais biso tout ça ba surtout parmi ba pionniers il y a presse et internet et makambo de comment on a les zolé qu'avant à niveau réseaux sociaux à niveau net ça fait mal et ça quand même pas si que pour nous luka baye ba que yo kum ça fali yo kum ça faire yo kum ça intel il faut que nous n'importe quoi que le net il cambuya il va répétition
na sepe na likambo olobi ke officiellement baannonce ki yango te ke tolingi te bajournaliste baya mais epanzani bake kopanza bon chroniqueur ou journaliste faut koluka kozwa information na source et pas kolo masolo ye moko comme fallait ipupa so rabi ke non nga na pèse une information ou boyambi ye alobi ye moko na émission banda lelo na lingi sur ba journaliste internet na rep na ngai te là vous êtes capable boza prêt ya koloba nyonso bokoki koloba po ye moko muta lobi mais muta lobi te faut boye na répétition moko ya ba F victime akale bino bino bokota te ba pekeli bana ba nikolo loba monde internet eza monde ya presse surtout eza pena ndengwana te et comme ça soni mingi presse internet lelo et pourtant presse net ya mte na vitesse ko le caméra ba doani ko kitsa on support nini façon ya opé cette information au niveau internet et comme mabe mingi au moins bande ko mususu aya tie photo mutu atie photo fali atie photo vie pour fali vie pour faire vie pour inter papa ni ko finga papa ni ko loba boye et tout ça qui to communauté mais donc tu banono ekitim vous qui côté yebi que oui olinga ba mise congolais tout mais ozaka minga tendance ya fali poupa ça nga la yebi en tout cas la yebi non tout ça au milieu du village pour exemple ça la presse dans la carte on nga la linga quand même un bon journaliste n'a qu'à montrer ni n'a été nazana ni amena musala naza pour tous les Congolais voilà mais pour les F victimes de yoka qui m'a solution ils a fallu bobeta deux fois ça des stades de martyrs il est qui et beta maté et comment stade tata fallu bobeta deux fois et beta mité et comment sous ndolo eza ndenge masola ngozo kenega boye zama kiona ndé ba eza makiona te et fallait appeler ça qui devoir pas ba warrior ba luka place et na luka place wana batumsusu bapona ki esplanade ya palais du peuple batumsusu bapona ki ndolo et bureau ya fali bakoma ki mikanda bakoti na esplanade na palais du peuple bakoti pe na ndolo pour bapesa bango suite bapesa bango réponse par rapport à ba date o bango batiaki mais jusqu'à preuve du contraire ba répondaki bango te ba répondaki bango te donc ti pe date ngo le ki ngo fali amona ga ke bon to tout ça on ka to tsango une date ultérieure donc quelque part ezali faute ya fali te ezali que place bango basenga ki demande ba répondre bango te vous comprenez ba répondre ki bango te non fallait ba répondre bango par rapport à lettre o bango ba kotsaki mais ba répondre bango te et ba date ngo comme qui proche réponse exacte yango tout le monde est quand même qui Sinjora et les autres bah peut se communiquer que concert exact bah tiens une date ultérieure donc ils a dit na falité mais ils a dit par rapport à l'espace wana bah to ba gérer l'espace wana ba répondre ki bango te mais fallait ça quand même mais c'est ça nous ne sont fallait 5 places habiter ba place aux ba place ngo déjà mokié mais tant on 5 places comment pas que compliqué fallait ba place exact donc bah le bien écoute tout que place exact mais ba répondre était ba répondre bureau te fallait osani ça espace à battre ça espace à l'état bon ils en a battu ba gérer ngo tant ils en a besoin espace au commun mukanda na yo tout ça faut ba répondre yo avant pour permettre yo siko ko vi confirmation que place wala na juge confirmation oye baningo ko sala mo ba pibno makam na yo oye baningo beta concert mais tant on va répondre yo te concert fait ça je crois le 19 le 20 au comité ba le 18 ba pêche suite mo te il y a les raisons pour laquelle il fallait à tiens une date ultérieure donc c'est ça quoi. Ils ont dit la falité mais ils ont dit na ba coller espace wana nde ba pesa ki suite mo favorable te tout moni ndeko na biso Ferrego là char de poule le 26 avril ozala oya bon 26 avril robeta bon là na arena pas il fallait beta ki mais des gars en annonce il y a concert 2 semaines après une partie déjà à Nîmes habillé c'est là qui donc tout comme le 26 avril sold out. Ouais, félicitations, c'est le Congo qui gagne. Souci la chose à Bongo. Fallait qu'on la charge il faut faire ba beta, ba wata ba beta, ba bina filer ba beta, ba tout ba beta ka. Ya on est ça le coup moi musique à Congo. Ah mais il nous fallait tirer à charge, on charge la musique à Congo ça va falloir. Té. Yende mutu azo fongola makambo. Et puis azof nenga lo barayal ani magane risque a risque apona baninga vous comprenez
au moins na kati ya makambo oyo il faut fali azalaka faire pas azalaka ozo comprendre parce que fali azali faire azali concurrence wana soki eza loyal makambo eke bien ozo comprendre parce que nde fali abetaki asali oyo esalamaki wana alors bagola mpe bakolinga bi te ozo comprendre na ndenge ya concurrence loyale bakolinga bi te bango mpe foluka basala bien donc ezalaka nango ndenge wana même période ya wera na jibe soki wera beti splendeur ya paye du peuple jiba kobeta soki wera beti kote oyo jiba kobeta ocomprendre emotivaka bafanatique emotivaka bafanatique bango basalaki bo biso fo tosala plus biso mpe fo tobeta mpo tolakisa ke toza mpe na niveau ozo comprendre donc fali ariskaka mpo ye nde abandaka na makambo yango mais ça aussi tant oya ndulu non nga naza bon bato nde peut-être langage nanga bamonaka neti na wario te nga naza pour la bonne musique voilà ozo comprendre tosoutenaka baartiste nyonso montanaka menga sommet de sommet kota azali en tout cas na pese bambote ebele ayebi mamichel lukulu yayo yango wana donc ayebi ke mvuki aza wana mpona baartiste nyonso ya congo nazalaka vraiment mingi te ke oyo mpo naza mpona fali te ozo comprendre mais peut-être que bafranchisme koloba vérité yango nde ebimisaka biso na neti koza wario voilà neti oza wario voilà parce que eloko mabe ekoma nini koloba vérité te fali asali plein kolobela yango te so oyeka na neti osala na émission boke fali asalaki boye bagolambala moko bamoni oke fo mutu non ozo comprendre même makota ba warrior yango makambo ozoboya ne na Congo c'est ça voilà même makota ba warrior soki oyo okumisi faire par rapport ya makambo osala parce que tokumisa kaka aveuglement te tokumisa so muta sala eloko na bien il faut okumisa yango nde opesa courage ozo comprendre tango okumisa côté na ba moni neti kaka eza mabongo te so muta sala eloko na bien il faut kolobaki asala eloko bien ozo comprendre donc courage na faire et puis tosenga na bagoloa basomba ba billet concert wana eleka bien parce que l'équipe bien ezaka lokumu ya musique à Congo donc c'est le Congo qui gagne mais le moto remarquer c'est comme si fali faire donc kangi penza actualité ya musique même na ba grand bazoko osala eloko moko te même na ba grand faut de la vérité que ça soit au JB au Sogida bazoko ka kota date te ba beta so na ba grande salle oyo ba fali bazo beta na ba faire et ça dit à quoi est-ce que popularité na bango est diminuée ou travail na bango est diminué ou ça que bana lelo ba kangi penza boye non eza nango te que travail est diminué eza likambo temps vous comprenez eza likambo temps lelo oyo tolinga te eza temps na bango vous comprenez bawera basailaki pe temps na bango na jibe baviera mbope basailaka pe temps na bango na bavie bokul mais ça le seul ozo continuer comme ça atile lo mais bosser verambo bosser verambo continuer kobeta ba OK verambo bosser verambo abesara les bras te voilà abesara les bras te sauf que il faut ndimage un jour relève fezala ayebi alors il faut un jour relève fezala c'est normal vous comprenez n'importe comment yebi ke zaka wera na jibe donc opesi mbwambwa boyi donc bazo beta basala minene na kini wana ba stade na donc wasaka na ngoji ba beta ngo so combien de fois wera avec 80 000 personnes des ablagité sans compter pelouse boko ba 100 vous comprenez mais lelo oyo so les a vraiment que wera cha stade au monaki moi genre donc air mon pe ba fanatique pe ba kolaka vous comprenez ba kolaka ba koma pe na tamongo ke voilà bazolandela yango vraiment bano mpe bazoya nsima bango soza kolanda bagene baye lelo soki tolobi neti ke bozi abeta stade de martyr azala na badifficulté grand-père azala na badifficulté mais nepoke moko boye nepoke asalaka bamansanga banini soki atiaka libaya mpe anga asala plein parce que na ntango wana mpe azalaka na moto mais en tout cas na moment oyo vraiment eza temps ya fali na feri ya temps na bango donc faut tondima ngo bakoleka mpe bamosusu bakoya ozo comprendre donc musique yango ekendaka nango ndenge wana ekendaka nango bongo temps oyo vraiment en tout cas tolinga te frappé bagrand bakomi ekosala bango na soni mais normal mais moyen balobi ezosala bien te bagene ondire bakomi olelisa bavie banini donc Didier ezalaka nango likambo ya temps eza likambo ya temps
et bavie faut ba comprendre bandima pe relève bango pe basalaka makambo na temps na bango bawera na bajibe ntango bayaka bakutaka mpe bavie bokulu bazalaka bakutaka bakartier latin banini bayaka mpe basali mpe makambo na temps na bango ozo comprendre lelo basili te mais bazalaka na stabilité bana bango stable lelo soki jibe atie libaya na ye na kini bato bayaka wera so atie libaya bato bayaka mais basuccès wana bazalaka nango ke wera azo kodraine bafoule banini c'est déjà passé ekozonga asu te lelo eza temps ya fali na feri donc il faut quand même bandima relève ya normal. Merci, chers amis internautes Bozolanda et Gitsenvuki, la crèche. Honorable Patrick Mouyaya, Pambote n'a pas Ozali. Azala Zala. Balbara Azala Zala, Balbara Ozala Zala. Ote maman Benoît. Voilà. Koto Zaya. Pambote n'a pas Ozali. Ok. Mais tu es dans le Kambouya. Joka Kabengele, autre coup fait la monde, un jeune garçon, grand sportif, le beau gars, autre Tikabiso. Mais tout le monde peut regarder Internet. Bah, judoka tout le monde nungu comme quoi que joka et mon dazo bo mabana na ye et mon dazo dia bana na ye to landi vidéo mo do abi que no ozo dia bana ba ko mikolo bo wa fa ba kunda yo yosu kunda ka bana kisi mo buzoba na ebité beaucoup bani bo likambo ya joka Kabengele et ça la passe bon en passant on a profité de l'émission on a présenté quand même ba condoléances nanga et pas grand frère propre Joka Kabengele et Véza na courage et puis grand frère Mimi Lili Mabanza on a na Genève Lili Meya aussi Lili autocoufela maman mes condoléances maman na ye donc on les gana palin ouais papa ya Paki Mabanza autocoufela maman ya na Kisasa et na présenté bango ba condoléances bon problème wana na osengaka na ba maître bacha na se parce que Joka Zali encadré les sportifs encadré les sportifs ba maître belé ba na matongé wana ba ebiki wana vie na bango et nenga na ebeli makambo na ebeli po Joka vie na nga ngazala na evma wa kufi na maître Schmidt pire petit na ngavuma azala na ye mais ndenge na ebeli makambo Joka ako sacrifier moi na été vous en prendre pour aboti bana na ye lelo te aboti bana na lelo te ningi bana ne wana bota bango bakoliti bakomi na ba age wana sacrifier bango te bongo lelo oyo akende ko sacrifier moi na ye bon na ebité mais en tout cas moi je ne crois pas moi vraiment je ne crois pas tel que na ebeli ve nanga ya Joka Kabengele ce qui est vrai maître Schmidt a été malade parce que un mois passé boye na gina communication na Joka par rapport à ya ba makambo ka internet ma finga ba comme ko finga et tout ça n'importe quoi ba mninga zalaka na benga na chombo poto sola masolango et na suka na tuna ka ndeni maître Schmidt pona ebike petit waza o finga ye wana maître Schmidt a ko permettre te que petit wana a finga père na ye na tuni ya jo ndeni isko maître Schmidt a singa maître Schmidt futu azobela so aza ko bela te makambo eko lekate mais eza moi kala je m'attends donc pour te dire que après ka ba voyage ba poto wana ba yaki azaki na ye maladie azaki ko bela na ye vous comprenez et dernière décision et utaka pa Nzambe de Nzambe azui molimo na ye alors na osenga na ba maître ba chama ina vino et Joka za n'importe qui te ba éviter ko salir réputation Joka pour Joka ana tant ko sacrifier ba na été aza bano ya aboti bango lelo te banda carrière na ye asala makambo na te bongo lelo kaka aya osala makambo na pona nini Joka net bango ba poto Joka ko sukitela ngote papa na yazaka ambassadeur bavanda na ba poto banini et peut-être oui mais comment quand même la difficulté pour ya poto c'est fallait pour penser que ya zongo poto difficulté poto zaki na batu nyoso tout zaki ka pa Joka te nakini na tamoko boye vraiment maison ambassade baza ko libérer na bango ba visa te vous comprendre et na ndimi peut-être que Joka za sala ba démarche à poto ke bazo te zaki ne stand fallait na remercier vie na ye parce que ayebi nde ba banda na vie na ye abuna ka ke la kati makambo yo na remercier pe vie azwa quand même batana mulai peut permettre ye ayaka ninga sala ipa ba Montana kamenga ninga sala ipa ba Bendo Son ninga sala ipa ba tunyoso mais ko leka pe a Joka quand même tanga ye aleki na média comme mutu akomi ko diminuer jibe pena o ayebi o ebele jibe sala pona ye
problème yango comme ma famille mamaki na poto et comme kitanga comme les gaba media comme diminuer JB piano problème yango nde yango wana problème yango nde yango wana joka dimina JB te mais c'est incompréhension bato monika vérité soko lobi vérité bato bamoni yango neti ke odimini problème ezalaki nini pa joka batunaka ye question sur babercy ozo comprendre nde alobaka parmi babercy wana ndenge ebetamaka mais oyo ya JB emarchaka vraiment bien mingi te parce que période yango ezalaka na bavigie pirate ble au moins ndenge wana donc azwaka vraiment bato ebele te c'est là où ça crée des problèmes or ye azalaka na concert wana donc azoloba makambo oyo ndenge ezalelaka mais bato nde bacomprenaki yango mal mais koloba ke joka dimine JB atikali kodimine JB te kama makambo yango kane ekoma kaka bafanatisme bajournaliste ntango moto alobi boye ale bato mosusu bakomokenda yango na bandenge bakokenda yango wana tout ça donc c'est ça joka kaka problème kaka oyo ezoboma joka ezalaki ya problème ya vérité koloba vérité peut-être yango nde dérangeaki bato mais tolandi na baimage moko ndeko mwasi moko aza koloba mpona liwa ya mwana ke mwana tangi malade babimaki na hôpital moko eza bien réputé eza un peu cher nalandaki yango joka ye asepeli te pourquoi bomemi awa bon c'est vrai que joka amonaki mpe makoki na ye ekokaki na place wana te mais bato sikoyo mpona bango ndenge aboyaki place wana avakende parika soki $100 atikali kobwaka ndenge akanda abokeli bango $100 yake de fait osala eloko wana ndenge nzambe mpe aye kozwa molimo ya mwana bato bamondo okolaki joka asepelaki nde bamaki mwana esika ya cher ifa bamemi place moko neti ya pambapamba mpo mwana daye. Bon, en tout cas, Didier, na point wana vraiment, naza na commentaire mingi au salate. Parce que na yebite makambo balobaki eza vrai ou faux. Vous comprenez? Na commentaire mingi au salate na point wana. Mais tel que je connais le vieux, ninga viva na bana na ye. Donc na limite que via ko sacrifier mwana na ye pour azwanini. Bon sikoyo ndenge via sacrifier bana sikoyo ningi bazo loba. Que via sacrifier bana via sikoyo azwi nini asali nini ekomisi nini. Donc pour te dire que les gens ont faux débat koyebana oyo ezangam koyebana ezangam même yo ndingo yebana ka boy so eka na parler moi jar boy bato ba ko interpréter ngo kana bande na bango ozo comprendre kaba bel togo yebit oyebi mambo ngo ndingo za no yebana fo kaba le Norvégien le plus suspect kaba bel togo voilà so ki lelo ka li fanto net te moi ce que je peux dire na likambo wana na koyebisa kaka bakongolais baza kolanda biso liwa ezalaka partout. Dernièrement Mike Kalamba yozobeta concert monene na ye na stade des martyrs eyaki na famille moko ya bana basi moko mwana mwasi moko asombaki babillet asombaki 5 billets mpona bandeko bango 4 donc ye na bandeko ne misato mais tant que na concert bandeko ne misato na bakufi ye atikali toloba nini ke ye billet babillet asombaki mpo ya kolekisa bandeko na ye non. Donc nzamba yebi ndenge apesaka na ndenge abotolaka to mona pe bafamille ebele bozalaka 7 8 9 mona mutu atikaka ye moko mais mutu yango atikala ye moko azani na mbongo te azani pauvre. Donc nzamba apesaka nzambe pe mutu abotolaka. C'est vrai que ça va pas si mutu bozalaki na ye bamasa bolia bomelaka makambo mosusu ndenge elekaka boye contenu ya kati ya famille ya bato mutu ayeba yango aza te. Donc tout le monde a libanda tene vous avez bien mutu masa bela kufi nini kata libota na bango boyebite. Donc ce que je peux dire yangwana mes condoléances beaucoup na Joka Kabengele. Moi non plus je ne crois pas que Joka a collecté bala na pour ce collecter bala na etango Joka zo reni ma casse à l'époque na ba BCB je m'a belé c'était le moment oyo akwa ko bato kwa ko baka alekisi mwana mais non eza makambo yaka biso ba congolais bandeko nanga soki mtu azoli kambu to accompagner nanu na mawa o azalango na place que to blessé sous mutu comme menacer mutu kayane bimba mona na été aya boye été aza mona na yebo mtanyo kama ne depuis azaki bébé ya libumu abimi ti akoli ndenge wana nzambe ayebi ndenge atasaka ba vie ya bato. Moi c'est que je peux dire na likamba Joka yango wana ngai lo na ngolo bakake ba maître ba tchana se Joka azazi na bango. Et Joka a sacrifié maître Schmitt pour ceux de yebi complicité entre maître Schmitt na père na ye. Vous comprenez? C'est vrai que bazo vanda ndako moko te ba Schmitt bana yolo Joka vanda na ipen mais baki na complicité makasi na mwana na ye donc ana temps wana te quand ndenge yo to lobati ba moment oyo ko sala ba bêtise wana
peut-être asala yango te et pourquoi asala yango lelo nazoloba non wana avie nanga nazalaka na ye aza nde moto ya makambo wana te ozo comprendre ezaka liwa ndenge kaka liwa ezalaka liwa eza ya nzambe nzambe moto apesaka nzambe mpe moto azwaka totika baspéculation parce que nyonso tooloba wana tona bapreuve moko te ozo comprendre tona bapreuve moko te moto azosouffrir ya joka ndenge mpe bokulu alobaki matanga epai ya bavoisin esilaka nango avant mais bakolo nango bakontinue matanga donc moto ana mpasi koleka eza joka auto kufela bana mibale balandani ozomona eloko ozosala epuis bagrand garçon ozomona ndenge esala ça fait mal allez boye susu kobakisa susu baproblème susu wana lie asali bo azongisi boye c'est pas bien bandeko na ngai totika baspéculation wana nzambe moto apesaka nzambe nde azwaka donc botika joka alela mwana na ye e nakosenga na bamaestre tout bametre biko bametre Django bametre litonge en tout cas bo encadrer vie boyebi vie na biso kazuluma ndenge tozala na ye boyebi nini asalaka mpona biso bajeune na matonge vraiment totika vie te to encadrer vie et tokunda maître chimite na kimia vraiment eloko nakolobaka yango wana. Merci colonel Frédéric Mbonadio to komi presque na suka émission na biso mais yolobaki soko kutani na héritier Mbuki tuna santé ya la crèche. Non, ma solo te za nango carré. O suki sa émission la partie membre ya la crèche boni la crèche. Oh la crèche a bien ngala zawa et kuna batu bazaba osa musala musala le kanango très bien comme d'hab binge za. Donc déplacer au tika remplaçant musala remplacer. Kuna bazosa mais musala ko vandate faut musala continuer chaque vendredi chaque samedi orchestre la crèche et betara likolo kuna interprétation donc batu sa poto o baza tanga bakitara kin ce samedi boye olembi tout celo osa les até yaka likolo okuta orchestre sur interprétation zawana babetaka banzembo vendredi chaque vendredi et puis chaque samedi babetaka banzembo surtout donc ça se passe bien. Merci chers amis autour de l'épisode de bon on a héritier Mbuki la crèche donc bango bato ezaki so die masuki ketina kin ayambanga tellement bien donc soka ina poto awa jamais ko le ka une aperçu sans qu'à le cas avis du public donc fallait gâteau yambaye moi dernier mot na ba congolais tout au balingaka ba congomani au balingaka musique ba congolais au balingaka joka kabengele ba congolais au balingaka fali pupa au balingaka feregola moi il ba pona bango avant de ça non il le bezaka ke to lingana to bandeko ba congolais to bandeko to lingana to tika ba mafinga na internet vraiment ils ont honoré bisoté ça propriété est nous bato bo finga botala la lobby botala lelo te botala la lobby bokobala bokosala ba famille tout ça ba image de ça la botikalaka libela donc c'est pas bien lelo na kolobaka yango wana et na kopesa mbote par lettre dinganga 16 plus kotoza vraiment yo yango wana et ya Diogène ba mbote ne belé ya sous le Bwangala Jean-Jacques Bwangala ba mbote belé ya Bikantsumbu kotoza vraiment en tout cas ya yo yango wana Kaba Aigle number 1 Beltogo Aigle et Norvège Mera Boupia Kotozali Bambote Belé Namoni Master Godard Kengamo na Paris et Levis Kengamo Douve Moweni le roi de Bill Tornan na peso Bambote Belé Kotozali et en tout cas Thomas Mbouya à London et Sam Kunku le nécessaire Bambote de Belé ya Shakito na Japon Bambote la bino belé et Anthony Herman de Bundes et Maître Jaguar Makanzu bienvenue de Gabonia en tout cas bino tout au boye bingai na pesi bino Bambote belé sans oublier Thérèse Amivela donc bosanité bazala cosmétique quand à Paris conseil dans l'ombre bazala cosmétique a peso Bambote belé autrement dit Lazare Makengo a peso Bambote belé ouais Montana Gamenga sommet de sommet Kotozali Bambote belé donc Micheline Lukulu la personne Bambote belé donc même moral nazaba kota Genève je crois calamité nanakin plaisir à tout le monde en tout cas la prochaine émission ciao bye. Docteur
Voilà. En direct de la Geneva. Oh, avec un bouton de DJ Masuki. Au Komagité. Vraiment. Ouais. On est là. Écoutez, au moins, il y a un peu voilà, on est là. Voilà, avec le grand prix de Richmond Hans le sel. Les gars, véritable. Adieu Diogène. Voilà. Voilà. Le boss c'est DJ Masuki au Suksi Bango. DJ Masuki, Balamande Fapembe. Grand pote DJ Masuki, mon producteur. Grand pote DJ Masuki, mon beau frère.